Balandi nyonso ya Congo 10, merci beaucoup na bino na ndenge bozo sala toute confiance na chaîne na bino oyo ela bino ba émission bien ela bino ba information et bien ya makambo nyonso ezoleka na mboka na biso Congo voire même à l'étranger. Encore une fois je vous dis bonjour ou bonsoir partout où vous êtes. C'est votre humble serviteur Landré Bat et aujourd'hui je reçois pour vous un analyste qui parle très bien aujourd'hui. On décortiquer l'actualité. Makambo ezoleka na mboka na biso, makambo ezoleka na musique na biso, makambo ezoleka na réseaux sociaux. Lui c'est Conistar, c'est mon invité. Je vais décortiquer tout à l'heure l'actualité. Alors je lui dis déjà bonjour et bienvenue Conistar. Ouais, merci encore vraiment que nous avons à permettre que tu es sur le coup de vraiment que merci encore on a battu nous tout dans les Bakou à Rolanda Bisso vraiment dans Zela Bilili. Merci encore avec Nathalie Tadila, Chagal Tadila, ami de Jean Tadila, Nathalie Tadila vraiment collègue dans Zanabino, Klaus Tadila Nzambe Aïba Robert Tadila Mosiko Zali boss papi Matalata la Matos Kolo Aïba Robert Tadila Misala na Romeo surtout Didier Matalata la PC Bambote Bona Mosika Bozali Didier Fanda Animals Richard Akunji papa na routine PCO Bambote la Mosiko Zali j'ai 4 ans d'expérience Atimi Mabile la Mosiko Zali Guy Dakocha Roger Dakocha et Bruce Dakocha vraiment Bozala vraiment bien grand-père de Kemoute Bayebisa Atimi Mabile Conistar Azana toujours na ndenge ya Nakambounia surtout Baby Long le banquier vraiment osera toujours bien revoir au Kaboudia au Kapichu Kinzeni vraiment Nzamba Obindina bon ça Nakambounia vraiment merci encore vraiment na ligne repos seulement de repos parce que si on a côté de un sujet on attend la seconde. Merci beaucoup Conistar. Voilà, on va démarrer avec toi du Cambo ya Manantouka. En tout cas, les gars du Cambo le réseaux sociaux. D'abord, étant qu'analyste, na komona na no liboso, na raisonnement no liboso. C'est l'émission de Manantouka. Je pense que c'est une manipulation, c'est un ras-le-bol bien déjà fait normal il y a mutu oyo azaki na posa oloba. Je sais pas, la manipulation, ras-le-bol, c'est quoi juste? Condamnation du dossier de la communauté congolaise, puis la meilleure fan de bonne musique. Au départ, déjà, moi, on s'attend à déjà qu'on embrasser carrière musicale, qu'il fallait battre le manal na début, il y a carrière, il y a moi, qui est un bateau, basé du temps. Il y a qu'on met un zéla ou un mendile, puis il y a qu'on pousse à une appel qui a orchestre, le BCBG, il y a déjà battu. Pour moi, on a eu un courage avec 11 ans à Nango, au coup ça la paye na papa chéri que ça a testé. Et le comment déjà impossible. Pour ça il y a un moment de agir dans l'ordinaire. Mais peut-être que les amis influence il y a battu ou d'avoir tout quoi papa chéri, il y a comme maman on a des avis à papa chéri, batali bossé même au Cameroun. Bango on a tout pas on va sortir médiatique parce que sortir médiatique parce que tout le déterminer le passé mais par rapport à le présent. Sortir médiatique il y a le présent mais na commencement il y a carrière na il y a repousse à la pembine na papa chéri participer il y a que poursuivre na bateau na bazara na bibi il y a carrière il y a 11 ans moi na wana comme na pembine na papa chéri bateau si je comprends bien olinga mo bazo mama na jeunesse ya makambo parce que tant de bébéta il y a c'est to bito zonga na jeunesse ya makambo ndenge rue ezoloba. Je pense que papa chéri serait aussi parmi ici Bempiana serait aussi parmi les gens aussi il faut pas qu'on ait aux oloba et de il y en a d'autres parts qui nous après mais il y en a d'autres parts que l'intervention il y a la fille les allées même il y a parcours à le passé ils ont le présenter parce que le présent au but à l'échelon a été pour parce qu'il y a 30 ans ou à calculer on a 2005 11 ans aujourd'hui mais mais qui va faire calculer et puis c'est déjà 19 ans sur 5 et puis ça combien 30 ans si quoi ce que na lelo c'est inutile tout bêta parce que à Yeko ça la sortie médecine dans le présent mais le passé pour reçu que la makambo est concerné na la voyage parce que vous avez promesse à voyage ou ba promettre qui ou ba obise que na ba sala moto ça qui a causé un voyage c'est ça tout le que na makambo c'est inutile tout bêta surtout que ma caméra avait déclaré le voyage na kilolo et toujours le banana c'est inutile parce qu'il a déjà mangé mais il y a pousser biso qui est batali que moi na kati a joué à botaki a joué à embrasser carrière na il y a notre coupé ça
le transmettre raisonnement na biso na ba cher internet au basami que ba lamba biso mais pourquoi tu na point qui na le passé qui na façon qui na bateau bazora temps et moi na que les classes à jana ba na 6e primaire que bino les yeux comme naé que tel c'est zélo et tel dans zélo musique bateau ba mena qui déjà wana on a condamné déjà na makambo les conséquences moi de subir bateau ba mena qui le basami bazate. Donc il a pas si qui yango wana d'autre part que na yobi que biso na to vandi a nzamba bi multiplier vous maintenant moto avant na bana tant que biso peut beti bana basi lebi pe makambo le kili mwana na mwasi sani et la biso pour la biso te faut ba côté le ma ko bateau ba waka ko influencer famille et ça tant la difficulté mais to le ba côté 86% tu as chômage ils élevé na mboka na biso na mona moto so tala côté ba ko zema na 11 ans azo mona na relais na ngaite na roboko na ngaite oui c'est ngeli bosala mais ko le sa mona 11 ans déjà na ba concert déjà na batawa ko binisa na ba conseil public na makambo bele motuna ye na génération déjà moi na ba de classe pour la classe à de musique parce que avant na temps répétition que d'ailleurs na temps ba spectacle ba binisa même que solo bana à âge na wana obi que le ko ni pe abame ko transmettre message moi na bila baninga na to ko ni sara bango que te ngana dimaka ki ngana sala ko be na kata classe le te caméra na biso no ba sala ni ki abuna rabe ki mawa pe pasi na bateau ba so déjà na début ya carrière ya mwana o ya zara déjà na âge wana 11 ans comme na kati ya carrière moko de comme professionnel ni bato balingelaka makambo surtout comme na mutabongo de ki pas si peu le tombe à bateau bamunaki le retour nango. D'accord, alors Constant, j'aimerais que tu fasses la tic-tac. Pour que nous tic-tac. D'abord, ce que tu as dit là, c'est bien, mais il n'y a pas que nous détails. Là, c'est mon comme le bandit et comme on dit. Et maintenant, parlons de aujourd'hui. Où est Bimi Lelo? J'aimerais, en tout cas, on a posé question à notre simple. Et puis permettre que bateau va comprendre. Est-ce que la sortie médiatique, il y a moi en tout cas, c'est le nom au Batubayebi. Est-ce que ça ras-le-bol, tout ça manipulation? Donc d'autre part, avec la conscience, pour dire que dans ma cambo, quand le bateau va na début à carrière, et quand on va ressortir surtout sortie médiatique. Parce que sur le tel que Sandra Lima, na ba voir bango na la kisi njora ba maga BCDG. Oui, bango. Kasi te influence ke barondo batuni tote bazama mwana tikabi na radio bazamba ta côté no bazamba ta ndura moko donc peut tenir dans une na 11 ans moins na ke côté maman na BCBG na sa test ezala ki influence ya bateau bazali na kata BCBG o bango de la tout papa chéri et na sentiment ya bateau wana ba monaki ceux qui ne comprennent bien ceux qui na comprendre makambo yo loba donc Sandra Lina ntamemaki bango na ba kisinjo ba memaki mona tsuka pa jibe même bango moko ba oui que pousser le secrétaire nous ba manipuler parce que bango moto ba intoxiqué tala neza de parce que autant parce que na ba vers l'émission na il faut nous attendre au capturer on peut mettre de langue c'est tout dans la raison parce que c'est là nous allons sur que à cause de l'intervention mais au moins na déjà ça na la faire mais net tu ça l'émission pour ça ba télé mikuna sima ba otala problème na bango za par rapport na bango za le quoi mettre bateau ba oui au bazar na kati ba benga le quoi mettre bateau ba là au internet chaque jour au bazar na makambo no surtout ba oui liki et le cours de selon to za la pourquoi kaka bateau ba voilà ka au ba ça l'émission il faut za le quoi la bateau ba le quoi mettre ba passager au ba bekana na bango normal au pour moi la caméra c'est petit ça bango ba retourner na l'émission réalisateur non encore bien filmer na bateau tout mais on va bateau balala na internet bala mo grand internet bazana c'est-à-dire que ça dit que bateau balaki na kopango o ba pusani na nazala retour nango ba yo biso ko ça ba sortie négative bazala victime na ba vexelé jibe pia na problème mo voilà Chromista na okio condamné journaliste ndeti na émission na partie ni oyo yo au mona que il fallait ba le molongo. Oui, il y a deux parts, nous avons le basé divergent là. Ok. Donc, ils ont mathematique parce que ma façon de te dire, ils ont des renoncer sur le moment déjà. Les deux chats, toujours papa chéri n'a danger. C'est ce qu'il a fait. Il y a un autre le bas. Ils ont des renoncer sur journaliste, ils ont vendu maintenant monteur de qualité, côté au 4 ans, parce que
tocha likolo makala to bakisa toujours essence ya pasi ki yango wana ki ya bakete moto bato diverger yezo likolo na okotsa makamono bakisa toujours moto na makamono toto et loko déjà moi na déjà tango déjà aza déjà le na 30 ans il était déjà na makambo susu et loko tout et peut sa solution bon si on a une solution il peut sa makaka si elle n'avait pas aussi ce que ça qui peut émission peut-être battre le monde entier il a alerté ce qui peut-être aujourd'hui tu dis qu'il fallait battre la partie comment les gens ont battu l'émission là ce qui s'est passé entre guillemets parce que jusque là il y a la version la fille on peut pas condamner par JB Mpiana totalement mais ceux qui bakata qui ont battu ba vérité nengeni parce que c'est JB parce que makambo o ba lobi wana ndeza mabe mais siko eza bien na façon de toujours le bas moi surtout toujours le bas déjà qui était azalaki mineur et na 14 c'est makambo de salami pe aboti eza essentiel yango wana mais à côté ça siko ya temps ya robeta ya bobi ya likambongo ndenge lekelaki yango na façon na babigi ya pesa pe ibeke ba ko kata na ba partie mosusu pona qu'on imagine pena toujours na ba danger te ya ko bakisa na makambo mosusu esengelaki ba te ba mo na makambo wana de légère mais on a les makambo les plus graves parce que était na makambo nyonso to mona ke un mineur de tout tout un parent avec sepela te za bato mosusu pe ba ko sepela sur na papa chéri te la vie na ba pe mobimba et biloko mosusu omoni kete tosala émission oui eza na danger moko de balongola pe venir mpo na koprotéger pe moto ce non comprendre bien danger ozolobela ezali wana c'est parce que c'est pas makambo oyo baolobela nde eza mabe eleki na tv ou c'est parce que baoloba ngo mpona jibe pe nalobi na façon ke mineur d'accord na makambo mineur to toza na makambo mais akobeta sikoyo relation yango ya action. Mais on l'a vu à l'époque, pourquoi pas pour j'ai même le mais si parce que ma camoufle dans ma vie. Si quoi d'autre part le de la macamu ou tu n'as pas ça c'est ah ça c'est le timel badagi ba macamu ou de macamu mais si quoi ou est la macamu tout ba na façon que moto c'est poli mais à cause de la continuité le commencer de temps le pesi macamu parce que le billet tout ça eza mabe parce que il peut tomber victime là peut tomber victime bah tout ça tout quoi englober victime eloko ezala oyo asalisa po bima eloko ameti ebima lokuta na façon de donner apport ya asalisa to lobela soki bango ebima bakoti cache me bakovérifie mwana wana azalaki mineur te mpe bakoselaki makambo emprise tinele wana bato bazalaki ebele eloko oyo bango bayemelaki salisa esalama te na bame victime na makambo wana mais nga soki na makambo oyo ezokokoyelanga te mpe parce que vie na ngai nzambe ndenge akelanga na vie na nakutana na vie agité na banda baexercice wana nanga nasala yango te nakutana déjà na bato déjà baza déjà na conscience baleki déjà ba age na bango mpe baza na makambo na bango wana natomba makambo wana te nakobeta te lisolo ke oyo moto ke na vexa problème moko de na vie na ye ke na blessa ye ke na bebisa ke bomwasi na ye nde nakutana na makambo wana te. Parce que papa chéri a baby si bien non na façon tozoloba ke lobi ke nakokutana makambo wana yango nalobi okoka question na nga sikoyo nakutana mbeba ok eza déjà likambo te sopana bobo toza na makambo aza déjà na question te mpe nayoki lisusu basorti médecine ye aza so na mwana moko na nzela oyo mpe sasa oyo oyo akendaki peut-être on peut dire aujourd'hui JB ye moto c'est avant bon toza na makambo oyo nyonso ese sopana parce que yava na posa mpona bana mwana ensemble ava na voyage batie na vie na ye eza na sécurité mpe na assurance moko de te ava na mwana na ye oyo mama mwana pembeni nga sikoyo nayebi te mpe parce que nayebi te na bapense ya mwasi mwana barotuna ye kete olingi nini ye toabimisa sikoyo baagino eza posa na ye mpona mwana azokolelaki te akutanaka so na mwana na ye te azala so mpe akutana na mwana na ye te me nzoka nde ekesala yebi so bana mwana na ye me bakambe oyo nyonso esali ekozala te me teke na mwana yango oyo babuli azolobaki akutanaka na mwana ye te ya pasi oyo azomona yango baoprouve ye na mwana ye bakutanaka te ye mo yebitaka kaka yo na poto ndenge ezalelaka moto avandi bapesi 100 mètres akutana na bana te to pasi wana cheke wana esalaka donc ya pasi nde wana nde bon. Très bien. Voilà, Conistar, de doucement vers la fin, il y a entretien à Bichon. Autre chose, c'est vrai, on a clôturé ce sujet, il y a JB. Autre chose, Ali Poupa a lancé clip, il y a l'album Tokos, il y a Nzembo, Migrant de rêve, il y a Tokos D. Je pense qu'aujourd'hui, le lancement et clip, voilà, c'est
c'est une bonne stratégie après autant d'années, je peux dire. Il fallait pour par exemple lancer clip. Alors déjà, on est sur le labo clip, c'est bimi. Au moins, on a une stratégie, ils ont coïncidence, ils ont une séance. Ils ont pensé à moi toujours sur la vanda, la main de staff na mobimba balobi ke ba bisque o sala na lokwa lipi ba solola bi ba clip ezanga il faut que lango bato parce que bato ba séparera toujours na ba audio ezali opinion ya calcul ya moto ndenge bato basi ba oka yango soki azoka tango sala clip parce que clip esengaka mbongo esengaka mbongo eliaka mbongo il faut mutalata il faut mutasala be ekenda na ba calcul nango moko mpe boye ndenge ekendelaka yango mona ke moto nyonso tout temps mosusu na souvenir ke na ba clip mosusu ya kala oyo nasala na ye bakotala yango parce que bilo mosusu erepa internet eza na bato mosusu tokoa na bakolege na bino balela bamédicien ebele oyo bango parce que bamédicien bango okalcule kaka toujours ke bavente physique mais soki nini ndenge baplateforme eza na bato ebele bazwa bafungola boya bayoutube à l'époque balela bato ti bamédicien baya okota na kati ya kopa yango boya trop tard yango monaka moto mosusu alobi ke oleke biske etika yango na audio nayeba mpe kolela yango lisusu nasala clip oya baya business nakotisi mbongo na nga nayebi ke ntango bato baoluka batelecharge na baplateforme basomba yango nakozala bénéficiaire oyo nabimisaki mokie nakobénéficie de plus oyo eza na bacalcul. Elle peut pas être en train de chercher l'actualité à haute approcher. Mais si quoi, il y a même une musicien de l'actualité, mais la sortie médiatique fait ça là génial. Et tu vois l'actualité nous avons. Pour la sortie médiatique est bien même bien précisément kati pour faire lancer l'émission. Et après la sortie médiatique, il y a comme ramener actualité et comique au batabin la actualité exacte Nicolas. Notre émission fallait créer l'actualité. C'est que tout fait pour nous que ma caméra sur la table, ma caméra de scène. Et là, il faut parce que très dans la prudence. Au moins, baisser le mode de l'eau dans la main, attendre, baisser le mode, baisser le haut de l'eau, bah là, là. La bataille, des émissions fallait. Bon, vous comprenez, on a sur le temps, tu bandes, tu bandes, tu bandes une émission. Comment tu fais? Merci beaucoup, Conistar. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Un mot. J'aimerais que vous placiez un mot. C'est un artiste de notre pays. Il y a deux artistes qui vont se produire en Europe. Vraiment, il y a vraiment un moment où tu as déjà dans ma à faire rigolo. Ceux qui te ont temps, il y a le belango, batapote pe ba pe na courage osani. Il y a beaucoup de Hervé Gola pas ça bon le meilleur na makambo tali makambo ya mendele. Ndiko na biso Fabrice na obi ki après ba Jeux olympiques avant la production na we, mais makambo ça et que parce que biso te ba biso ba na ba ki. Faut te ba ko pesa ba énergie na biso na ba cher internet. Oh, tout dans la bonne musique, la fanatique, même la faire rigoler, bah, il dit que les amis le 20, mais le 21. Mais il dit que nous, tout, il va toujours dans le bon. Il y a mis ballon dans le que héritier au Canada, a été fait sa sous date. Le 13. Il y a le 15, le 15. Il y a le 15 mars passé, la main déjà présent de JK de Sport. Il y a même pas la musique qui m'a été, il y a même qui est, tant que il y a une bonne musique. Tant le bien, il y a qui est profil, il va toujours à date. Il y a le 15 mars. Et on a été connu ça notamment le 3 mars. On ne reçoit pas à refléter. Donc, le but, c'est déjà d'amourer toujours sous charge. Il y a quoi? Il y a sous ce temps à décortiquer ce bus qu'il y a chemin de la gloire. Donc, le but, c'est déjà battre parce que toujours sauver qu'ils sont, le but, c'est toujours les dessous. Donc, le but, ça, les gars, tu dis que conseil les amis aussi, quand on a tout prêt. Il y a parce qu'il y a un but à foutre à l'IP. Ça, de Martin, dans 2025. A fiti makamoni ya tout mais bilo fi pa ba rozela kaka aya ko pesa bango date oyo bango ba okale pona makamoni ni na stade de Martyr ba biso toza batu mais minute to va tant to vendre na trop na makambo ya faire gola oyo za le 20 na le 21 tu le 15 juin na Mercedes Arena oyo za Allemagne a robeta susu kuna be une affaire de la 4 production oyo za na kata nzela faire gola en Allemagne. Donc, tu as la macamonzo, on a dit que les Alazars ont dit que tu parles de Sangote, et on a dit que tu as fait la Rome, on a dit que tu as fait Adidas, non, on a fait la battue d'Ali Combo et le comité Adidas. Il a dit Combo à référence, il y a maison, il y a des salles. Donc, dans le début de la vérité, tu signes nos collègues pour copier sa battue d'autres. Tous les fanatiques n'ont pas de la pomme. Mais tant que vous faites un musicien, bah, tu vas comme Adidas à tout moment, au bango, bah, c'est, bah, les travailleurs ont un tonton promo.
tonton promo Isef azalaka déjà na babidas na ye mais baokolinga kobiba yebisi eke te oza nango habité ozosenga bidas ya sika mpona bato nyongo ya sika donc nango elaka bidas ya kala ko donc eza baréalité déjà nini makambo ngo tokendela. Voilà, je salue doucement là tonton promo Isef de la presse. De la presse, donc tonton promo mo yebi parce que ça voilà, connais ça au boka déjà bato aussi c'est. Donc on a deux personnes. Donc merci beaucoup na Clarisse de Canto Clarisse le tabi là. Atini Mandi de 24 ans d'expérience. Na ambassadeur vraiment signé na peso ba mbote na musique ozali Guigui da coach Roger da coach na Idriss da coach deux ala bien grand-père Gauthier Mute ba ça va yoka na bidayoka na petit Gisèle. Bolende le ki makamuna to. Merci vraiment na suki na Jean-Claude Mambango na Sam couple nécessaire noté na Emeku. Na suki na nga. Tam mwana bok. Vraiment ce que que na ngai boss papi matala kala matos. Voilà, merci beaucoup à toutes ces personnes qui nous suivent. Merci aussi à Théo Zambrota. Tout à l'heure, jamais de là au là. Ah, il y a Théo Zambrota. Ozanzambete. Ozanani. Ah, d'accord, il y a Nzambe. Merci beaucoup, à Théo Zambrota. Mais au-delà, ma pour on a dit que on a tout coup dans naïe, a dit vraiment à ce plateau. Donc comme ça, on le quoi, on est TV5. Tu n'avais vu ça, ok. C'est même qu'on a merci encore une fois Naya Théo Zambrota. Je signale à toutes ces personnes, Bota la biso dans proto Oye Kinshasa en 5. So comme na Willery. Parce que nous sommes Willery, nous côté nous sommes comme autour de 55 bar, restaurant, hôtel, tout est dans. Ça veut dire au passé un moment agréable. Je dis aussi un grand merci à le véritable code, il y a Willy Moucheni, le boss, il y a Boga. Oh, le bilingue japonais, boss, il faut rappeler Boga. Merci beaucoup, il y a Willy Moucheni, le véritable code. Merci à mon DG, espérons qu'il m'a monté ma pembe, ma boko pembe, tout pembe. Merci beaucoup, Nayo, espérons qu'il m'a. Merci à Annette Batumbo, VIP depuis quelque part, l'André Baté, salut. Et je dis aussi merci à Fatouma, Mongo, c'est Bafosette. Moi, c'est Bafosette. Je te salue. Je salue aussi le gérant Diego. Le gérant Diego, le partenaire. Donc, sur le passé, un moment agréable, l'hôtel a bien. Et puis, ils ont la promotion. Sur le na banda, na métro, na ingana. Au pousseni mon qui est au tunika le partenaire ou bien Bar Zahir en face au monde le partenaire au passé, un moment agréable. Je salue aussi Gracia Samboa. Gracia Samboa. Moi, c'est Pembe, depuis Tchangou, l'André Bateau, salut. Et je dis un grand merci à l'inspecteur Bissou, Eric Bissou, inspecteur Eric Bissou. Merci beaucoup, Nayo. Merci aussi, Nabato Nyoso Balingaka Congo. Voilà, merci, Naba Bono Nyoso ya Congo 10. Abonnez-vous massivement, ça sera un plaisir. C'était l'André Bat. Allez, à suivre.